Oui, c'est comme na butu pour là pour ba marié ba y 3. Hein, ba couple, il y a ba marié ba y 3. Et puis tout ba ticket là ce sont des célibataires. Et puis ba célibataire. Na Jean-Claude Mabanzo na kasi. Na 3 na Jean-Claude Mabanzo pa y na mwasi. Oui. Ce que ça là qui au moni bazo tala bisote. Bazo mona bisote ba bien que o aza chaud, o aza bien, o aza boy, o aza boy. Ngai banoko na bandenge na zaki pona no lolo ba pepe na penate na ba situation ngo nazo tala na ngaka donc nazo bima mwana malamu donc na bima mwana malamu donc ezalaki bato bazo mona ke ba shosho ba bandi ko lala na bango bandi ba bandi na bato a shosho bato ba mona ka bana malamu bango biso nde to sa la frontière entre kota ba marié na koto ya ba célibataire parce que bato ala ko la ba mususu la ba mona déjà que bino ba la stabilité pemi na basi quoi l'homme prudent voit le mal de loin a refazer wana et puis à se retrouver dans des bassi ba copine des copines siko RP leki yebul na e a na copine moko mais copine moko a déblié loko ba yebeki ke ngai nazana parler na likolo grand prêtre nga solo na ngati petit comme ça yé bo fazer na e momi momi bi yo bo fazer na e kuna likolo kuna po comprendre kaka ngabe na comprendre que donc grand prêtre yo indelié moi là na débattre ezate donc apesi moko na butana na likolo bonga pe na mutu na ngai na kanisa ki on dirait apesi nga pe passa nord quoi talaka na ngabe na ina copine tetangwana ngabe tombé bien moi ça on peut vraiment si na invité sur azara kaka bon ali mutu mo à l'époque on avait na Belgique na ba 23h on a pe tout boutiti ngala mutema na bika ke ba pesi nga passa nord. Mais moi, c'est mon amoutou, il passe à nord, ngaka moutou, on a tika na se. Yo kutu, donc, nazo mono kutu te quoi. Tala pitu uto ya, o munika bato ba uto ya na bato akala, bo comprendre kaka. OK, c'est des alliés. OK, c'est des alliés. Na uto ya donc pona ya ko linganga te quoi. Pona uto ya, bo ibika so to ye tende to salaka. Tant to fazer wana na tikele na mbetu nanga. Et puis ngana kiti na bongisi na se wana mais na sa mutema na ebe ki ba mon fona beta shita sima on a les possibles pongi est-ce que vous avez pongi nini oui non mon bina 23 0 est-ce que c'est la ngato ni ye kuna sa phase na e po ye kuna za kutu kuna te minga ipongi za te na zo tala bina 1 heure 2 heures on a raté makambo. Venez, faut courage, mon co. Voilà. Na ba 2 heures et quelques bon na tali pena 2 heures et quelques wanga bi. Ba vie ba pesinga passe. Donc ga monga passe on na zo bi yango na tia bi on dire na zo mema bala ngo ndenge nini. Etant na telemika pour na kende kota ma solo. Ba stopper nga na niveau moko façon ba stopper kinga yi. Ya ko ganga. Na ba 3-0 wana alive su ko fazer na ndaku na ngate akiti siko place oyo na palo ba vie mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na yote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe kopite yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobela vie pe na kotikala jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu
supu. Nazalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen Tolobe la vie, Mister Siatoli. Nazala moninga na yote, Nazala moninga noté, Papi Gen Tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote, 4 fois, prêtre, Washington, grand pays, Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. N'a pas si bien mbote bandeko bolandaka biso à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci Nabandeko partout dans le monde où vous avez bien biso. La porte est ouverte, téléphone biso tout ça, biso to yambaka. Biso vraiment tu yambaka téléphone. Merci la grande équipe à Tolobe la vie Washington. Merci Nayo Washington. Eric Shimano Capé des Authentiques, Pinochet Agostino, Massosa Papa Social. Merci. Jérimbo Mana Canada, Nazomo Nambala Moko. Didier Yi, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, il paye Diego Kao de London. Voilà. La Pessimbo n'est pas Ser Nangaï Malata et Bouka. Ser Nanga Marthe et Bouka. Kitoko Makasi. Léon Nazo Yambapo Nabino. Zinago de Makulusu. Nabi que combo déjà sur mon qui combo c'est plus ça battu. Nabi baraté ouais té faut c'est plus ça battu là combo. Masolo ya poto le tozo yamba Zinago de Makulusu. Tobeta no masolo Zinago Makulusu aza moto yo CV za mulai mais lelo vraiment to yambié lokola artiste te to yambié lokola mwana poto pour azobeta masolo ya poto. Zinago mbote. Mbote Papi Gen. Boni. Oui, santé ça bien. Zinago de Makulu, ça bien bien hein? Au bien bien. Oui, au bien bien. Oui, ça comme on l'a dit, même à ça comme on va appeler sanga yango mais bon, on dit mango et puis voilà quoi. Oui. Zinago ça va? Oui, ça va très bien. Bonne Suisse-Irlande. Suisse ça bien. Naya qui a depuis Naya qui a bon, Naya qui pour na Papi Gen Nazar qui prouvé à Kofele Tata. Talara Papi Gen il fallait ranzala l'enterrement et on a yaki et puis Tisuko je pense na ozonga jeudi na ozonga. OK. Voilà donc nous avons rappelé que Zinago azalaka na Genève de Zinago de Makulusu moi na Genève. À très bientôt tous au taper Genève parce que Masola Poto ezali kaka na parité, Masola Poto ils sont un peu partout, ils sont en Belgique, partout au Bengabiso. Tout on a besoin d'expérience sabino pour na bato bayesika baye baninga kotambola. C'est vraiment important. Ko kangela biso motema te ko kangape jeter fongwa makaka. Alors la porte est ouverte c'est neto bakisi lisusu. Nazo na Genève wana en tout cas na bike na moi temps muke na ova na moi Genève pour na yamba moi batu masolo ya poto to kota Genève très bientôt. Zinago Léona Yambio, Masola Poto, la Romona, on s'est la émission na Masola Poto. Non, tant la mona, en tout cas, dans CP là. Derrière, Manazo, la paix Mingio, tout ça, la Dekonabiso, Oyo, Aya, na bateau. Ah, Joël Bouka. Oui. Oui. En tout cas, Mikolo, il y a un dans Zota, la Pina, et puis voilà quoi. Donalanda, on a CP là. Ah voilà, si vous avez le lopé de Yambio, le lopé photo partager. Ok. Il faut partager l'expérience, quoi. Ok, problème exact. Si nous avons moi tout qui moulay zati. Tout bandambala moko. Au comment poto na 1900 combien? Ngana komi na poto na 1982. 82. 82, oui, 82. Ok, au comment wapi? Na bandi poto na ngana Belgique, na Belgique. Donc na bandi poto na Belgique, na yaki place à oncle na ngai. Voilà. Na comme place à oncle na ngai. Oncle akeza kindenge nini et tout. Mon oncle yambinga bien, yambinga tant que mona sœur na ye.
mais oncle azalaki étudiant et puis na mwasi ne mpe banotanga na ye donc yai neti nakomi na ndako ya baétudiant bulu ezalaki mpo mpe na tanga ntango nakomi wana avec le temps naye kosala connaissance mpe na moninga na nga moko bokombo azalaka sute mpe asona Masaki ye mpe akomela place ya oncle na ye oncle na ye mpe le mosusu boyebi bakombo oncle ne pa tika biso oncle Lupi Lupi camarade Alita Bembo Lupiano voilà dommage ça na akomela place ya oncle na ye wana Bruxelles nakomi kofréquente mpe masa wana mpe ya oncle na ye mais ntango nazokende place ya oncle na ye azalaki ndenge ka balangage oyo tolobaka grand prêtre voilà ayambaka bavie omela ayambaka baniarcos ayambaka bagrand prêtre wana nyonso tu vie omela napesi yo mbote place oza oui nakobenga kaka vie naza nano nakozonga jeudi kua nakobenga yo naza na Paris kua bavie wana bayaka pa master na bango na bakope na bango banosala na master na bango voilà et puis na comparer place ya oncle na nga na place oyo nazoya wana et puis jeunesse on dirait nakomi kosepela trop na ambiance oyo ezoleka place ya oncle ya moninga na ngai place ya loyenge place ya loyenge na osepela bamisie mpe bayaka wana Lita Bembo mpe bayaki na face na bon vie libekao ya yo mpe yango toano benge vie libekao donc libekao eza Lita Bembo voilà ye mpe ano ya tro wana place ya masa ne Lupi soka ye wana lokola grataka mpe azobeta kuna nde bayebi ngai mpe nayembaka peti nanga zwa nano boye mais kotaka oncle lokola oncle azalaki ne mutu ya makambo wana te makambo ya miziki kuna yebaki mpe te ke nayembaka nayebeka mwana ser auti na place moko bien boye idée kutu ezalaki te ke nayembaka mais kota oncle ya Masaki kuna nde bayebaki ke Masaki ayebisa ye bango bwa kaka ntango vie Lita Bembo mpe azoya wana petit zwa nano amoni mpe ke nayembaka bien et puis sikoyo loyenge wana nasepelaki nango namoni na jeunesse mpe nakimi kota oncle naye nanga kotora mwa loyenge nakomi mpe kovanda na nga wana avec le temps na master na ngai Masaki todeside mpe tozwa mwa place na biso moko mwa studio moko boye tozwi mpe studio tokovanda na master na studio na biso quoi oui et puis bango mpe wana kana Bruxelles bango mpe mutu abwakisa ye ngai ngunda babwakisi nga ngunda yango mpe omoni sikola yo komi kofréquente mingi kuna siko oncle andolo baloni mais oncle ezalaki nini mpona yo bula oncle eyaki na tanga te amemenga mpe déjà na institut moko boye institut lémonière oui nga na sa motema naomona osu makambo nini oyo ote makambo bien jeunesse mpe le mosu eyaka bien te oui na nde nakimi ntan nakimi oncle bon je pense ezaka jeunesse kuna okutana bavie wana bauta Paris baniarcos boyokaka baniarcos okomomona mpe na boye bavie wana bana olobisa biso te bavie omela wana vie omela oui bango bagrand prêtre te ese bakolobisa bino basololaka na masa na bango basololaka kaka basekaka mpe te bakokotana bamoni bino neti bamoni bino te bakokotango te bakokotango te mais biso osepela na bango bazoya na baweston batriple banini na façon bazolata bazouta Paris te baapela mbongo voilà do bavie wana voilà donc ambiance wana nasepele nango et puis nakomi nanga wana nakomi nango mpema wana na mastara Masaki et puis voilà quoi oncle babenganaki yo kuna oncle babengananga te na kima kokima oncle kutakebaki te bayeka na ndako bomwana azaka su te bakomi komeka koluka te après bayoki ke on dirait na koma koto ya ba oncle Lupi oncle mpe akomomeka mwa koluka mwa moke mais so namoni trace ne on dirait azoya bakoto wana nakomokima kime bakomprendre kaka ke atika ngai et puis
Nandenga Tigagine, et puis na komina ngai. Donc là, vivant, il est là. Oui, elle a fait toujours à Bruxelles. Donc tu peux si on peut te belé. Voilà. Alors, Babou Kisi, Babou Kiongunda. Babou Kisi Ngunda. Tant Babou Kisi Ngunda, talaka batoloji ngunda ngope kota ngunda ngwe za bika na bandenge na bango. Na betaki combien? Na betaki ba 9 à 10 mois na Belgique hors d'équité. Hors d'équité, oui. Na on va dans la commune de forêt. Na on va dans la commune de forêt, na hors d'équité et puis hors d'équité faut bimasiko na mbokati. Voilà. Le roi n'a pas camarade dans un souvent on des gens à Paris neti ba Dombengani au papa ba yimba wana Dombengani Dombengani grand play moi na ya Paris dans Dombengani wana do ba masa na biso quoi. Voilà. Na eu contact na yé à mon amainga makoto makamo baby na zo lingana ya Paris. Abi non pas de problème so yé Paris yaka. To yoka ine pe to pesa un peu jour. Jour on qui n'est pas Paris. Alors bon so comme na Paris comment place boé. Voilà 82 voilà. Nini. Paris na côte to combien déjà 83. 83 voilà. To combien déjà 83 na côte Paris. Après ce rendez-vous. Après ce rendez-vous. Oui ben place en haut quand même. Non, après singa kake a mona mai to kuta na banganda na bango bangando yo ba mer marupe ba fréquentango ba grand prêtre ba tango wana bazo bangando ba no fréquenter. Abi oui, adresse nango to kuta kuna tout le monde ba yaka kuna. Voilà. To kompe kuna, to kompe na nini na ngandango. Mais je pense moi na mai ba déjà que on dirait ba bleu bandit quoi. Traga Paris na Belgique et ça qui pena ndingi mon côté quoi donc Paris au monde pena donc on dirait ba non quoi mingi quoi na moi kana ipe quoi Belgique on est à moi ndingi mususu quoi donc moi kana e bandi déjà en tout cas pour ngana mona kyango ya kana ça qui ne peut pas les solo ce komi pas kana yango ko bisa mandeni bon ayi ba kini ka ko ya na été ma pesinga rendez-vous to kutana kuna mais je pense na éviter et à Dombengani grand prêtre na pesi on bote place oza okuma osambela mais moi na mai problème yate mission so holandiango voilà oui na ngo masola kala quoi voilà tant on a bena grand prêtre donc so moni papa o moni do petit pena papa oemba ye voilà mas na biso Dombengani papa mba lança na bandenge nyonso to Dombengani grand prêtre à Paris ye wana apesi rendez-vous kutana apesi nga rendez-vous to kutana mais on dirait qu'il y a bleu quoi. Beaucoup il y a personne rendez-vous Ernie. Abiso komi kende kuna et puis voilà quoi. Tant pis de komi na master nanga va comparer ngai persona Masaki na masa moko paza et mebuta yazali oui ba comparer ngai to komi nanga bi ah donc utana doa. To vandi kuna to moi ya komela 21h 22h 23h ngana ngopi kanga masuki iner bazo kanga nganda boye etike 5 minutes ado azo ya kate obi no suka abi na la abi ibe hiver bo ba hiver atango na yanye ba hiver lelo te ah non franchement hiver ba hiver atango ana pena oh là là ba hiver atango ana pena oh là là sakaya ah oui oui ya lelo comment on dirait besoin de prétend on dirait besoin soumis na saison ni en période ni en et puis voilà quoi mais on a calapina hiver ouais ah na mona moninga mo akoti wana cousin na ngai ema vuiti akoti kala batango na baolinga bakanga ngabia ndeko na akoti mbamona komeli ngabia ema ndinga nini atalinga ya bi oh mais on va na Belgique ngabia comprendre kaka longue histoire. Alors, à comprendre des pays, quoi. Abi bon, problème est nazo memona. Ngabi oui, na ina rendez-vous na do, pour aller à do, quoi. Mais si siko à do, azo commenter. Abi non, pas de problème, on memona parler. Ozayo moko, ngabi non, na anga monter na ba master na ngai. Abi pas de problème. Tozo zoa ba master na yo. Sinayo ba master no to kende.
tant to komi na immeuble na lobi ba masa na obuta te ba masa na watika na se to buta kana yo tant to buti to komi na parler na ye ba to ça là qui déjà ye grand prêtre ba tikele moi mbetu eza moi likolo mbetu ka ya mutu moko to koti moi mutu alobi ozomona do mama sano moi wala le yate po ba sa tondi awa mais place moko yanga yango wana mais soko lingi yo faze awa ba masano wa faze na se ngana bi oh bango ba se déplacer ba compagnie nga awa nga sikona la na show bango ba la na libanda na malili ngabi non je préfère pena la kana bango abi pas de problème ndingo lingi wana ndako donc okuti bato basi balala bato basi balali peut-être penda ko munene te bato basi balali donc on kota kuté to kota ka mutu abi omoni donc awa pena ba master no mweba la te mais yoko la place mo etikali na yangai ngabi non je préfère na bango na libanda et puis nande to kitaki wana lobi bon pas de problème loko lingo la no libanda problème ezate ala kibiso car moko ekufa na ngwetambola akute na hiver abi bo fazawa après ça no ba boulangeti ba couverture la pesa biso ndeni ka ndeni to lata kiti alors ina biso ka bo faza bon lo bane so couverture mais to kotika raté to lata ki pena to yaki pena bien miné mais hiver atango wana malili ezokota kaka balili ezokota mais karango je pense umene etambolaka nango te alobaki mpe karango etambolaka te mais bokotaka bodebriller voilà demasana moka boutique oto nga na nsima bamalili ermo ebimi abalama ifo tolobaka mwa tolobaka yosani toujours chauffe mwa nzoto ermo tolobi ermo pongesali penite bima metalaka boza libanda bamalili wana tomona mpe ntongo etani ntango ntongo etani toyoka kaka ondire mutu mwa azobelela adombengani na sinali bango abi masa nanga ondire ye wana bazobenga ntango tobimi mpe tomoni mpe masa yango adombengani voilà ondire basinalaki na basetere wana akomi wana mwana wa ndenge nini voilà tozoleka ngabi mais bamasa no sikonde nini ngabi no bango avana nango na Belgique baséjour na bango eza nango nano bakompanie ngaka epi bazozonga na bango bamasa wana bazongi na bango epi ngai master ameminga place oyo na manolala na Paris ameminga place yaza mwana lingwala donc ameminga ndako yango yai mpe ya bana lingwala kaka ezalaki ya ezalaki ya grand frère na bango apesi yango aza mpe ndeko nanga Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait il a promis la réalité ouais, il a dit il a fait oui donc yo côté déjà on a parlé côté qui déjà Jean-Claude Mabanzo oui donc ndako wana nakende wana ye azofanda mpe na mwasi ne déjà mena bato ebele wana Jean-Claude Mabanzo donc il a dit il a fait oui aki déjà na momi na ye ntango wana ntango wana baboti nano te aki na momi mare na biso lidi napesi yo mbote ye pa koma na Suisse banini voilà napesi yo mbote mare voilà mais ezalaki 3 couples et puis na bana mibali na ndako yango donc etondanaka nango na tongo bakobanda loyenge nga siko barythme wana mpe balongi ondire na banokomesana yango mpena te ondire komo dérange nga kua nakomosinale masa wana ke ondire nazokoka mpena te donc babandaka loyenge omoni bato bakomoya moko bazona na mongonzo bazona na bachasse na bango eza na bamasanga bakoya wana miziki ekobanda kolia bakoya kolamba soki nini yango okote barythme oto uti na Belgique yaki ndenge wana te Belgique yaki mpena bozomema vie moko normal passage obligé mongonzo donc ozomona ondire nazokoka te na sinai masanga bi nazokoka mpena te oui mpe kuta abenga mpe une fois quoi kaka ndenge banolalaka na badésordre wana mutu mpe azoye telefone Jean-Claude Mabanzo oui po Jean-Claude Mabanzo akobenga père grand frère coïncidence okute na ndako wana
nayebi te na kuteni ka bombala moko et puis nayebi te père ayebe ndeni na ndako wana voilà pour na tongo moko boyim ta zo téléphone alors bi na ngai viens dans apesi na ju père ezali bi na tongo toujours là abi ça va la miniature abi non la miniature à Paris et ça va bon ezali na ça va te mais na ju gagé quoi ngabi oui ça va et puis na tout côté téléphone et puis voilà oui na umela ki pété na ndako bon na ndako ngo kande na lobité tongo bato ba de gauche à droite bazo ya wana lo yenge na ba masanga na bango et comme les msu ba 16h ba 17h ba lambi donc journée mobimana bo lié penate ka ba masanga si on ga vu on dit na message na mo penate ko masanga lekebele et comme est-ce qu'on masana ado pour ma ado azola na wana te ya zola la ba koto mususu ma ya ka de temps à temps wana pour y ba citation na quoi so ayi wana ayi bien mais que place on ba lia ka wana te mais le kanga ina mo voilà lemso a miminga na mo restaurant mo boye aya kana to lié azubement dit lemso a pesingai bon tant wana poto ya ndenge ya lelote tant wana pena bato ya poto penza ba na mbongo pour makambo ya na ngobie ba kopeye belé donc ado wana pena na mbongo ya bambongo sérieux alors oui même temps qui fait ma papa Wemba hein il y a eu bien petit à papa Wemba do yimta qui ba Minerval il y a bana papa Wemba na kin au contre-temps mais Amazon un peu a bengi pe lem susu papa do awa bana na bino écran et pesi mo mbulu mikolo écran ça na palette ado fasala fatina moi l'art baso écran petit à papa Wemba ado mbengani mwana Paris oui donc azali na mbongo et puis tango wana bon soki ozala kata masolo ozala na mbongo ado ayi na grand prêtre c'est vraiment il les gars qui wana oyo tamsu yo sepela na ngote place wana vanda place wana na no vanda wana e banoza so comme na butu pour no olala oui so comme na butu pour no olala pour ba mari ba ki 3 hein ba couple ya ba mari ba ki 3 et puis tout ba tikela wana ce sont les célibataires et puis ba célibataire na Jean-Claude Mabanzo na kasi na 3 na Jean-Claude Mabanzo pa na mwasi oui ce que ezalaki omoni bazo tala biso te bazo mona biso te ba bien que o aza chaud o aza bien o aza boy ngai bano na bandenge nazaki pona no lolo ba pepe na penate na ba situation ngo nazo tala nanga kaka donc nazo bima mwana malamu donc na bima mwana malamu donc ezalaki bato bazo mona ke ba chaud ba bandi kolala na bango bandi na bato a chaud bato ba mona bana malamu bango biso nde to la frontière entre kota ba marié na koto ya ba célibataire parce que bato la kola la ba mususu la ba mona déjà que bino ba kola le te pemi na basi quoi mais bon ngai on dit ba osonga mona malamu yo place no ngo wana donc ngana obanda pena na frontière eza ba marié be bandia wa ba célibataire bandia donc ngana banoza la souvent wana pour ba mona mutu malamu quoi na éviter voilà toi nous là ndengone lo ndenga la remarquer kango wana puis tala kapenda kwango elipe munini pina te 3 couplets na mibali siko bolali wana buta siko na tongo ezana titi ndinango hein vous comprenez ka moyena lo ba pina te vous comprenez ka place basi balali na mibali na tongo zo mona pena il faut ba fongola ba porte ba fongola ba fenêtre na hiver pe pour ndaku mon pépé kota quoi n'entara basi 3 places balali puis na mibali belé mibali to ki après prendre me souper à 10 oui paru akala paru akala Siko place mo boye on doit faire sur l'école les place ni on doit faire sur l'école te wana Belgique OK wana Belgique te wana Belgique omoni ba viomela tant bazo ya place massa na bango personnam oncle Lopi
et comme na moment mo penga ina muninga na pe asona mpatika biso masaki voilà vieux bozi na peso mbote avec bena pire bozi avec bena pire vie na ye abano yembe pe mingi masaki banini vieux na peso mbote tozo ki suko studio na likolo na masaki siko ba vion wana oyo ba uta de gauche à droite ba pla massa na bango ba yipe ba to ba grand prêtre o moni ba grand prêtre ba kana ba basi belé je me sou grand prêtre mon ko bete moi tour a refazer wana et puis à se retrouver na débassi ba copine hein deux copines siko RP leki yebul na e a ola na copine moko mais copine moko a débrier lo ba yebeki ke ngai nazana parler na likolo grand prêtre nga solo na ngati ah petit comme ça yé bo fazer na ye momi bi yo bo fazer na ye kuna likolo kuna po comprendre kaka ngabe na comprendre que ah donc grand prêtre yo indelié moi là na débattre ezate donc apesi moko na butana na likolo bon ngabe na mutu na ngai na kansaki on dirait apesi ngabe passe à nord quoi talaka ngabe na ina copine tetangwana ngabe ah tombé bien moi ça on peut vraiment si n'habite sur azala kaka bon ali mutu moi à l'époque on avait na Belgique na ba 23h on a fait tout boutique ngala mutema na bika ke ba pesi nga passe à nord mais moi c'est mon mutu a ebi passe à nord te ngaka mutu anona wa tika na se yo kutu donc nazo mono kutu te quoi tala pitu uto ya o munika bato ba uto ya na bato akala bo comprendre kaka OK c'est des alliés na uto ya donc pona ya ko linganga te quoi pona uto ya bo ibika so to ye tende to salaka tant to fazer wana na tikele na mbetu nanga et puis ngana kiti na bongisi na se wana mais na sa mutema na ebe ki ba mon fona beta shita sima on a les possibles pongi est-ce que vous avez pongi oh ça pongi nini oui non mon bina 23 0 ou bien est-ce que c'est la ngato ni ye kuna sa fazer na e po ye kuna za kutu kuna te minga ipongi za te na zo tala bina 1 heure 2 heures oh là on raté makambo. Ah, venez, faut courage, mon co. Voilà. Na ba 2 heures et quelques bon na tali pena 2 heures et quelques wanga bi. Ba vie ba pesinga passe. Donc ga monga passe on na zo bi ango na tia bi on dire na zo me mabala ngo ndenge nini. Étant na télémika pour na kende kota ma solo. Ba stopper nga na niveau moko façon ba stopper kinga yi. Ya ko ganga. Na ba 3-0 wana alive su ko fazer na ndaku na ngate akiti siko place oyo na palo ba vie tant comme on a pesi bango oui moi na wana boy ah na mon PDG indi quoi donc mikolo wana kimi na offre kate pesu ba vie te mon côté ba vie na atu na sala na ba sepeli na ngokutu minga na yeba gite na kimi oh mais petu na mona na asutende ngeni petu na mona na asutende ngeni bah vous comprenez que pour un loko wana mwana mwanso ya ko lubana bango ah mais petanga ya ka bolo bana ya biso ku tolele ko pango mabe hein ala mwana ombalit ba vie on va comme ba pesinga komba kombe na ibite pecho na kombe wana ya asa mon esprit ya rande mwana oui sikoyo zinako na Paris, c'est combien de temps? Na Paris. Ah, na Paris, na où la guité. C'est combien de temps? Na Paris, tant na komi na ndako na lo bawana. Ndako wana na bete kaka une semaine quelques jours. Et puis tout le temps na lo bana muninga na wana ke oui ba situation na comprendre état le non ndé na monio. Il faut que des places en master na biso mon sobo. Comment il dit Jean-Pierre na peso mbote. Anova na Dourna. Abina kene kuno moni ye kuna za na foyer de jeunes avant na pena ba petit na biso mo petit Moussa na petit na biso mo kwa Gianni oui voilà masa na annonce na Dourna ils ont 5e zone je pense oui musique musique OK kuna miminga kuna komi kuna
Massa na pe Jean-Pierre ayi ba masto kaka to na bango ba période mo na poto quoi. Ayi pe master nanga déjà. To komi kuna massa na ibe déjà na bazo me manga tant to komi kuna na bi oui palango yo et puis voilà. A présenter ba petit na biso bobo ba petit na biso ana bango anosa na bango te tango na ba petit na ba osa na ba kindoki quoi. Ba kina corrente au carrio place yaki ni na ghetto ana. Place makamni on te anosa la mawana ko coopérer ba petit na ba bima pena tongo ba ekop na bango na soir ba zoni na mo balar na bango botango na pe batongo ba somba pe biloko tina ba magasin et ba nous ba koti ba zuji na bango kaka tant ba zo uta ba misala ba zo ya wana tel biloko ebele ah ba biloko ndé ah mais biloko mo payer belé ba oh ah ba somba biloko te o koti o zui ba zwaka ba zwaka kaka to la sopening ba zwaka bon ngalo ko yipe makamnanga te premier jour pe naza pe na mukanda te ba pesa nga mukanda mona no tambola nango ina komo mo aso ba martige na kanga bina komba na bosa nango te oui babi te mbuta oyo asa kota na Suisse mais mukanda ni tika bon ezaki na opeka récépissé yango ba yango na no tambola mais ina kombo ya soba martige Soba Martin, oui, Soba Martin. A Guinée en 1956. Oui. Moukanani va passer un an, notamment à Paris, et puis voilà quoi. N'a qu'un à Dourdan, et puis voilà. Vous savez combien de temps à Dourdan? Ah, Dourdan a bêta un mois quelques semaines. Kuna pe nazo mona ogana comprendre nga France en côté. Après le roi na ngi déjà na baninga mususu o muninga na dombe nga na côté na Suisse déjà. Ba massa na biso ba déjà na Genève pe. Ba yimi balé moko ano komelanga déjà. Ah moi na mai ndeng to yebi yo. Place à bien au rose à la l'aise eza na Genève na Suisse quoi. Pour bakotoana pena massa mo ano komelanga quoi. Et puis na signalé à Dombenga on a pour y pe mutamema ba massa wana na sinalenga bi donga pena on a okukana na okuka pena bima Suisse na bi yo me manga kuna kutoma massa baza kuna po massa babi kuna makamiza bien bandaku et puis ba kuna za na ba vie mususu quoi ça n'a rien à voir na biso quoi. Vous avez na calme vous avez ndaku na yo moko vous avez solo na yo mo Amemi en Suisse. Amemi. Bon, Amemi biso. Pour toi, il y a à peu près 9 personnes. Où il y a Amemi. Bon, c'est beaucoup de temps parce que la Suisse, avant qu'on t'a fait la double. Bon, pour nous, Kendepe Kuna. Moukano a Soba Martin et Zalaki récépissé. Au moins, il récépissé pour voyager dans le pénalité. C'est que Massa a coopéré sur place à Massa, Moussou comme Chilope au Paps, n'a pas sur un mot de place aux Chilope au Paps. À l'époque, on a mon ninga la biso on a déjà na Soso Pembe. Bazui Soso Pembe à Chilope ba pesinga. Et puis tu voyager qui va te belé mais ngana yi déjà na mukanda quoi. Na maîtriser ba combo ba date ba makambi belé et puis voilà quoi. Donc tant toujours kene na Suisse wana ngana yi déjà na Soso Pembe quoi. Il y a Master na Chilope quoi. Problème sur Nanzeli ko pesa contre-temps na la gisa. Alors, tant beaucoup de Suisse na Genève. Et les gars ils ici quoi. Mon tant comme en Suisse na kutaka na Genève wana ba yamba yo na Genève. Tant comme déjà en frontière des animas. Tant comme on pona okota po ngaka munangi na mukanda. Tout wana batikali. Et belebe ba kufa ou ba clé moi à Paris. Il est pas Zaraki. Et puis, na mon copain Zarapé, na Géo, capitaine Géo, na fait son pote. Il est pas avec na mission. Compagnon d'élite, na yépe. Voilà. Na fait son même pote. Il y a Zarapé toujours à Genève. Peter Brondo, il y a na Tikabiso, ou Bakle na Tangi. Et puis, na mon copain Zarapé na Genève. Ata combo Kiminga quoi. Voilà 1984. T'es voilà 83. Ngana kota bien Suisse na 83 kaka. Oui, na kota Suisse na 83. Côté Marai déjà baza kona. Té, Marai biso ato yambai. Marai ya Simaranga. Marai je pense à yina ba 84. 84. Marai 84. Pour biso ato yamba Marai.
tala marai tant comme à Genève aza musicien biso pe to ba lisango moni boya comme na milia ba tokodi kansai donc ba milia ka kwa ba ta musique ka wana donc to yebe déjà muruna ye wana marai pe na kini wana na viva po biso za bena trop viva quoi donc ayi déjà mutu moko to sepelane mission na viva wana mission na viva yepe donc azaki to yamba ki pe na bien quoi na ya comme na milia ba tokodi voilà mais milia ba tokodi na milia na biso donc milia ba tokodi donc milia ya ba Ambrogeni Suisse-Zélande oui grand prêtre comme en Belgique donc milia na bango ba Tony Mvwandi groupe wana tout biso na yé groupe mususu quoi mais to yo kana na biso même batuna batbana milliers na bango quoi c'est quoi différence de monnaie entre Paris na Suisse tant yo comme na Suisse au centre de ni quoi mais problème pinda la différence est qui m'a cassé la différence est m'a cassé Suisse pena na quitté si France té quoi mais Suisse quand même je sais pas mode de vie là déjà pending mususu social na bango eza pending mususu ça n'a rien à voir na kuno kombe no boaki ça n'a rien à voir na kuno boaka binozo mona sedi kino kozwa mbula na mbula po oya awe katanaka et puis kuna ba rozulo place à rolala ou hôtel au vana pena hôtel ngata na boaka ki wana tana koma ika premier jour na koma ki ba memenga na millier moko boye adombenga na memenga pe na millier ya ba tonton moko ba boa yepe mta kotsa bango toke na hôtel na bango hôtel ozomona pe na frigo plein tanto komi balabi petit na biso frigo ndenge za wana hôtel babi melano ndenge olingi social et refuta ngabi mboko ndenge nini ezande boy ngabi mais mboko ça n'a rien à voir en français voilà babi petit melano ndenge olingi social mte refuta jour en pe na mona bona ko sepela pe ko tina Suisse quoi na sina melaki pe ponga na vina na langwa 2 fois une fois na Afrique kuna et puis deuxième fois wana donc na langwa ka 2 fois donc na langwa ki pena et puis ba meminga pe plein master na master place na komaki et puis na Tongo bon il est na onga ils pour jeunesse mais ils na 83 mais quand même on kuta batu belé quand même na Suisse wana on kuta pe bata masolo belé pe bata masolo bata ba ba ça des masolo batu bazana moi makambo to kuta ba vie Guimicho ba vie Tempera ba vie Willema pile vie na ozana kin na pesio na sa yepe mwa bodo mo libanga no na silo so ki angwa concert mo na bete na Genève na concert privé zinango de Mankulusu libanga no ezana nzema programmation quoi so moni yango c'est bon so moni yango te so dans émission boye betaka na YouTube concert privé non zinango de Mankulusu avec Célio Scram concert privé ezana YouTube quoi au monde yango et puis voilà donc première chanson la programmation libanga no eza vieux Willema de la Genève voilà bambo te place aux ali nakute ba vie wana ba vie Tempera ba vie to kute ba vie belé kako ba vie pe ba kina sangwa ba vie pe ba yamba biso bien quoi oui mais banani okute pe na neti moi neti ana Paris zaki oh non nyakos mais kuna banani na pesi mbote pa ya Gobelisha motema ya merci pour la première dame à Lausanne bon question na ngeza bon tena tout on a bien changé Vilni mané ko mouver ma casse en Suisse à l'époque. Pardon, j'ai pas bien compris. Vilni mané ko ça kozana ko Vilni zena mouvement ma casse. Mais Genève, t'as Genève. Mais Genève na Suisse venant tant ba yo vendre dans Genève. À l'époque na biso so boaki. Et ben non ça soit ba tinyo ba koto mususu, mais so ba otika na Genève. Place au Kenepenado ko ba prière anzambe merci ndenge otikinga po ba musuba no tinda bona ba Suisse almanique kuna ba lobaka allemand Suisse italien ba lobaka italien
Suisse romande on va le voir en français. Voilà. Donc Suisse romande est à Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Ocle, oui. Voilà, les voilà, on a tout Suisse romande, en français. Mais si on a tiqué en Genève, c'est bien. Mais nous appelons sous comme on est bimi, na Lausanne. Lausanne peut savoir au CP là. Mais si on a tiqué en Suisse alémanique, si on a tiqué en Suisse alémanique, pour la langue, il peut quoi. On a Suisse romande. Français aux enragés malamorom so pe batindi okota ba Lugano kuna Italie les aïe pe ba pe coller là quoi est-ce que kuta ki pe boyoka ni pena makasi na Suisse la yokomaki à l'époque on a boyoka ni zalaki pota kale ki bien pota kala ça n'a rien à voir na pota lelo oui maître Ajax voilà na peso mbote maître Shora na Londres voilà, va mettre à Geda, oui, va mettre à Geda, va mettre à Kamikaze. À l'époque, on a Genève, et Zalaki ne bangonde mdoagi mingi kuna. Hein? Geda, je pense que c'est la bana ya nini, ya nini, ya Kasavubu, bah c'était rona Kasavubu, bana ya lingua, ya Matonge, bana Matonge. Hein? Bana Matonge. Donc, Bana Matonge, il mingi à l'époque, on a Genève. Maître Ajax, n'a pas son botte. Maître Chora, n'a pas son botte. Maître Charlie. Maître Charlie, n'a pas de quoi. Oui. Pour être mon assaillant, il y a un problème, n'a pas maître, quoi. N'a pas maître. Quand on est à la biso, il y a mon co. Biso, il y a petit papa, il y a petit papa, il y a trop, ma fille, colata. Bon, on va mettre peu à l'ingaba, quoi. Et puis, passer qui moi ma bé, ma tanga monko, on y biso va fier, biso à toto l'ingma ma rolata, tout ça a moi un problème quoi. Ma tanga, cigarette à monter bungi kuna, monte-moi à monter cigarette quoi. Et bimi que, on a monté la cigarette, on m'a la fille baraté. Bon, je pense que c'est pour Kitsangai, quoi. Au Monica, bateau. Yanké, quand on est au Kitsabato, Balinga, Kamarolata, bateau, fier. Ah, il fait ça, il y a un tosian. Si vous voulez, Bassi, il y a un Bassi, il y a un Seka. Ah, na mon épée, il faut se défendre. Pour la fille marangate. Nabi, oh. Nazolo, bon. Tipango, comme on a eu, attends, Hippolyte. Azaki, grand frère, il y a Maître Chora. Maître Chora. N'a pas su un beauté. Place aux à Londres. Botala kaka, Maître Chora, grand frère naïe. Même à Tazolo Bano, boyi petit né grand maître. Mais bon, gars, on dirait, na monena se défendre kaka. Nabi, oh, mais gars, Tazolo Bano, na fima, tozo kanga kaka. Donc, on a l'obéi pénal, la tonalité, mon gars, bien pénalité, quoi. Merci, Nago. Au Kama, nana salara vraiment que yo au Kama, parce qu'on n'a pas parlé de Papa Kassi. Pour après un moment, vous comment il n'y a pas parlé. Bon, on a déjà na Kinpe, na fréquenté déjà vie beaucoup. Na fréquenté vie beaucoup, n'engenini, bah c'est d'abord Kester. Pour oncle Nabiso. Moi, c'est un oncle Nabiso Azamuto ya Bandundu. Voilà. Kikuiti, Nama Kester, Banini, quoi. Petit frère Naye, moi, c'est un oncle. Ah, nous appelons ça oncle. Et Sali Sikoyo, oncle Jean, un petit frère, il y a moi, c'est un oncle. Il y a le rôle à Ibenena Kester, na Kikuiti kuna yene mtakome ko mimanga na viva tanzo mimanga na viva po azo mimanga na viva po ndengi ba iba na Kester ah moi na serre et puis tant komi kuna ba Kester pe on dirait ba zuika kangai pe pangi ndenge zala kaka donc oui à partir wana na comment fréquenter moi viva moke à partir place on a un peu place na salama connaissance au moni viva mo ndenge ya yona soko ozo yaka papa il m'a fait au moins cas surtout sur les choses à rappeler à moi bongo pour oncle azagi na possibilité quoi donc
bozo ya wana boso makamwa masanga oni papa wemba dobo petit mo mona na mwa mbongo kwa boyaka wana donc nazaki déjà na mwa lien moke déjà na papa wemba tant surtout ko kuta na suna Genève masa na biso nono ba dombengani tant so asali connaissance na papa wemba tant papa wemba so asali connaissance ah mais petit yo elongino na so mona ngo na bivie kasi na kinite donc papa wemba yebenga déjà moi moke déjà après le roi to bois kaka le roi na bois kaka pe et comment il peut so papa wemba yena ba Genève wana le msusu tant on a ba redi bazana noté quoi papa wemba ye mon ko le mso beta moi concert voilà abi bien petit bazana le mso ba roya ba yimbana bango quoi ba yimbana ye bilo mo andi wana donc to yebe papa wemba na ndengi wana quoi et puis ayi ba vie au pe biso lingaka voilà ba vie au biso linga surtout papa wemba donc ayi vie mongo à l'époque wana moi bilamba ko pesa ba mbongo tout ça avec la cotisation les sous master wana master na biso dans à Dombengani oui moi ma cotisation moi au mona tant vient rien à Paris kuna bon pesa et tant on a peut-être na mukanda te so vivre avec au beta na si première fois au ba vivre ba ready au bipoli à l'obagi na concert que toki manakini mais si on na longwe na tolonga na kini mais nga si on na longwe na poto donc concert on a eu premier concert ya ba ready na Paris voilà biso le roi to ba petit papa wemba to yi siko concert wana tanto ye ado pas signaler vie ba petit no en Suisse pe ba yiti abiba ba ya na loge ko bon via ibeka bien bien surtout na loge ya okawo ke kozala quoi to kotikuna didio senga bazaki na personnam didio senga bien ba petit na nga bon ndenge zala ka pe bon simisi vie donc ayi pena vie na biso papa wemba pena vie na biso voilà tout ça va dépenser belé pour na vie wana quoi voilà lui c'est Zinago de Makulusu. Alors tout ça na biso pour ma solo pour tes qui tu en as besoin tes joyaux tu au capé les sona yo poto comme poto 1982 tu comment ma sona yo mais poto si dit ça mais quand on perception nous programme il y a Zinago de Makulusu programme les andengeni calendrier les andengeni bon calendrier nangai tu continues un peu dans le monde artistique. Ah oui, calendrier nangai je suis musicien. Voilà, chanteur. Na ote ko sala acoustique so bo continue na YouTube bo monango. Bo komika Zinago de Makulusu bo monango. So qui peut dernièrement na auto sala concert privé. Na bingse pe ba papi gen ba seleyo tout le monde bazala ki na bingse ba ta Paris. Oui, bah, il conseil privé nanga. Na ser na biso Christian quoi ça. Oui. Donc so bobeti na yemba penze mobo likama ya wenge. To yemba ki on a seleyo. Ya on moni titre na comment que Zinago de Makulusu avec seleyo scram concert privé en Genève. So bobeti ka ndewa bo mon en concert ango et puis na yaki déjà moi liboso pour on la promotion on a Papi Gen et puis dans la zone de Genève Papi Gen a benginga lobi na ngai ke non na minute de tolo babo père akufi na bi non Papi Gen jour enterrement na rozangate na ina makame bila o sala kuna ngabi jour enterrement na rozangate fona sala ya on a yaki na passé enterrement pe le ka ki bien sili to continuer puis moi promotion wana Papi Gen et puis na baninga msuso ba ozana ngai neti ba dépasse ndinga na pesi mbote place ozali kuluta baleki dépasse ndinga na pesi mbote place ozali chilo pe na pesi mbote dolidos capella na pesi pe mbote bato bazo zala na ngai et puis na groupe a Papi Gen pe ndengi bazo zala nga pour na promotion et puis na ser na biso Christian quoi ça bango wana pe na bazane ti basero bazozana ngai pepa kuji mère na biso nazali na yiki na ngande na lobi wapi pepe balobi non akoma er moko na si lemso koma na sima na biso après to gagner sous place mo ka promotion ndenge zalaka en tout cas siko yonde na mois de février na osa la conférence de presse na Genève
awa déjà en ça sala kiango et parce qu'il peut côté Christian il y a Christian quoi ça quoi na Genève pe na osala ils ont mois de février ba papi gen pe ba roya papi gen na roya Tedimo la roya et puis na ser na biso na peso mboto na peso mbote diamant noir Gisèle diamant noir voilà et il prévient bango bi balé ba ya mais na butu na kanisa butu alelo na kanisa ngabi non il sa papi gen abenga se rwana diamant noir pe diamant noir ya po yepe ba sepedane na Genève kuna soka ye au sala moi bien c'est na mission na peso mbote voilà mais papi gen na obenga yo mais na lobby déjà pour comprendre que tant ba papi gen ba roya yo posa na kati kitoko OK voilà c'est notre aussi ça na biso pesa moi batumbo tenga na pesi président Dos Santos il y a Ser Nabiso Angèle Diasuka à très bientôt aux Alawa à Genève wana pesa moi batunombo te au bazolanda yo Chris Ampera de Suisse-Irlande Yonde wana pena mutazina ngo wana soda nanga oui Chris Ampera petit nanga Sebindumba sa faux trap ezanango faux trap oui petit nanga Sebindumba si à très bientôt voilà oui na mona ma père et parce que bien moni kozala bien na bato pour na mona ki yango présenter ma sincère condoléance na mona ki bato ayaki belé quoi soki biso tozala gité eza po tozala na Paris awa mais on est toujours ensemble et puis musicien na biso pe aso akufa ki oyo nani atakombo ekiminga musicien to kufela pe musicien moko ayemba suédois kitambo wana voilà toza pe na master moko bo asali flat moko ya kitoko na Luanda voilà na longola na mwa maneti na tala masolo yango flat yango eza na Luanda donc comme on a Saki Mayala Alberto flat yango eza Hotel Alberto Saki ezali na boulevard na Kimbangu na Luanda eza communauté moko message moko ya bien mutu nyonso alinga koma na Luanda kaka message na pesi wana do flat ya Alberto Saki Mayala Saki Mayala donc pepela ba pepele za flat moko bien pepele pena ba pepele quoi zomona azama savana na Paris awa zomona yango photo tongaka nazomona pesu masa mususu pesu atongi frère na biso nani biga ntsumbu pe oui faut tongaka eza bien faut tongaka bazo tonga donc faut encourager ba mususu pe bana ba boule quoi ya kotonga eza bien quoi en tout cas on a yango yango wana ba masa belé na pesi bino bambote Ami Eliano de Angostar Ami Eliano na pesi mbote de Sunzwama na Lyon place aux Ali oyayo yango yo Sami Kapela Dolidos Kapela et puis na pesi susu mbote na ngai na muto asimbi makambo quoi président du Santu wana bena mutu ya mutu Suka Angèle Diasuka la femme du président du Santu c'est na pesi mbote son na komika na Genève to solo la pona conférence de presse na Osala très bientôt et Rosala nde yende mutu to sangisa ngo anniversaire na ina conférence de presse na ngai to bengisa bato belé la reine Zinga TV en Allemagne la reine Nzinga TV en Allemagne yope na pesi mbote yope na conférence de presse na ngai so na komi na Genève to sola bien na lingi pe yope ozala quoi okutala ba papi gen banini po émission non na landa ngo bien quoi na Allemagne place aux Ali ya yo yango voilà donc c'était Zinago de Makulusu Moutamba belé donc à très bientôt pour le programme des que Toza à Genève après Genève bana Maroc Zinago de Makulusu donc après Genève kaka Mbalawa total ici qui vers le Maroc à très bientôt Toza Maroc merci Nabilo Nyoso Ndeko de la Bisso mais tu vas
te na ninga na baka Maroc ya liboso tozo ya pour étudier terrain to yaka tozangala na Papigen apprendre so to étudier terrain bien to sololi na bayaya to sololi to sala organisation bien OK c'est ça kuna ba répétition pour photo beta concert kuna mais premier Maroc ko zala pena to étudier des terrain Papigen a kenane déjà menge ko zala na ye po na solola manduleman kuna to ba organisation ko zala ndengeni na pesi bino ambote DJ Daddy forme fimbo na Suisse. DJ Tokyo na Londres. Papigen tolobe la vie Boyoka. Bakope bakende ke ba vacances batunaka bango boni mwana wana ayakaka te tonga etani mokana moye baboti Boyoka lisitwaleo yona poto que la cité obeti libanga ozwi motete osomi bilamba oweli simba moko kende ba vacances po basi balandaka yo po baloba tala parisien wana omoni ba succès ngaka te odie pona moto balingaka na motema moko oyo balingaka sans fouter makambo na bango bawadie na maloba na bango pozalaka mwana mama yo na popo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda. Merci beaucoup les grands producteurs à Fobuta de Bruxelles. Pigene tolobe la vie. Élisée Moranga seke na Toulouse. Brigitte Kilanda Moko mwana Lille. Boyoka de Makulusu. Anga ba souci, anga ba paseo. Talanga ya wa moteme tondi na ba souci. Zonga chéri nanga. Na banzaki na yo bolingo jawiliama. Soki na zangaki mosonore. Ebongaki obomba sekele. Tala lelo yo valere nanga esili. Bolingo ya jawili umelite oro. Olani bilobela ya bato papa. Balobi kenga na zanga nemo solo. Anga bapa sina kosuka wapie. Nasala nini bandeko. Onalika moroyo ekwelinga. Mwasi nasala kikolanda. Alimwenga alani na yesha wili aba. Awakona zani nemo sono. Mbomba kisina simateko ibape mave. La reine mère angolaise Gabriela Kialanda. DJ Tokyo de Londres. Siska mama mabondeli. Chris Ampera na Suisse. Yonde. Papa na Roni Miji Kitoko ya mère Mimosa na Londres. Maître Shima Matelo na Geneva. Likama. Iswa kakaka. Moto sur ton zangi boye biye ya oui. Atela no balinanga. Jean-Vivi ya bandiya. Mukini makamo mingi na koya koko. Likama. Iswa kakaka. Moto sur ton zangi boye biye ya oui. Atela no balinanga. Jean-Vivi.
soki bomoni Astrid Mambweni guna ngai soki bomoni Sidoni na Dijon guna ngai Pauline Mbui na Genève soki bomoni Linda Sona Marai guna ngai loba na ye nazali se kozela nakoyoka mawa Jiel Ngondi Lukombo na Suisse natuna yo na bato Claude Zangabi Johnny Amaron yotungelanga ndako Maurice Likonji utuninga lisusu epaya ete pobwengo papa na dunia ero marike na lema nakokamwe mami Jean-Willy ababozikiala bati na bidio na koda na mokili ya se sans oublier Mère Gétrude Amoré c'est le Scramé papa mapasa omoni Genève ango ndenge nini si nango de makulusu na mondi yango kitoko me baza ya kotinda akadi ndungu miakaka dikondo ako ivula kakako si batelange bosusaya ayuvula kakako si batelange miakaka dikondo ako sele yoskame akadi kubiambukana na bati la Bundes Détecte Diantotila Mambo Massia Restaurant Galaxy Mambo Pepe Wangenge Fakotoba ya personnel Blanchard Mwanza Obama de Genève Rolin Zinga Mo Pepe ya mula elekeli ngayo Willy Mbala Mambo ya ebale buji na maboko chérie Moïse Mbala Kennedy Mbala de Paris Boni lisusu okanga kanda katia bolingo Aswera kobondelo zongisa bolingo oyesila kite Baron Mobala Sandrine na Sengal Kimbinza Lelo yokeyo André Nzumbu Lelo yokeyo Chérie ya mama ane nani alula yote Rosa di Rosa Nani alula yote na kitoko na yo Nasengaki na nzambe potoba na seko seko Nabondelaki makasi Aswe ya mama Marc Makalato professeur Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili Nabondelaki makasi Aswe ya mama Gina Kiakou na Paris Mies Mateus na Paris Nani alula yote Germain Mambuya Nani alula yote na kitoko na yo Nasengaki na nzambe potovanda seko seko Nabondelaki makasi Asre ya mama Ambro Jenny Divengele Elembala le géant de Paris Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili Nabondelaki makasi Asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edo Zola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokoti Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Mokili ya Nzambe mokoti Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spagnon Dombassi Géo Kisunga de Géo Taziro Tazimambo Nambo nini ngana mema Moto nini ngana boma Ekiaro marike Yo astre Yo astre Moto nini ngana boma Nambo nini ngana mema Ekiaro marike Famille Mamonikie Yo astre Moto nini ngana boma Yo
Mwasian Sebindombasi TNP Info Thomas Chingi Jérôme Condé Bendele à Genève Thierry Oyemba Colonel Freddy Lumbonadio na Suisse héros dans l'ombre pas de doute donc Papi Gen donc na sepeli na Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe a sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sent si la force tranquille